bozali kolanda biso de partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision topesi bino mbote vraiment toko continuer toujours kozala bino ba exclusivité ya affaire pasteur Mangwanga sa oya bomi mwasi na ye bana mwasi na ye oya bokola zo depuis bo mwana pe na leki ya mwasi na ye kasi lobi to lakisaki bino procès le longe ni elekanaki après ko boma le même jour dans butu ya samedi dimanche parce que Mangwanga ça va continuer qui va sambisaki lundi nde ba sambisaki devant ba zuzi devant bourgmestre sa commune à Kalamu pe ba katelier 48 ans de prison kasi ba avocat na ba sambikino ba katelaki 20 ans de prison kasi mwana moko atikala ki na kombo Deo Gracias mwana ngo pakufi mokola lelo litopesa no sango ba imboka Deo akufi kasi ezali pasi mingi kotala ndenge pasteur Mangwanga sa sambaki du début jusqu'à la fin ya ko wangana akoloba ke ya bomi mwasi te abomi bana te parce que jamais ko boma mama Nadine parce que sa famille ngana yebi penza très bien na sembe l'église à pasteur Mangwanga sa ceux qui bato ba Holanda biso bana kasafu bana matunge ba yebi pasteur Mangwanga sa très bien zali pasteur ozaki a zaki penda et pas ya pasteur continuer na armée de victoire malgré moi makoko so yaki ayako l'église na ye kasi komona modèle à sambaki mingi penza eko simba te mingi bakoloba ezayete nda bomi mais totika mnono tokitana na mateba esika nini sene salamaki ndenge mama bokilo ya mbisu liwa ya koko ne musuna kombo Deo bokola na pe ba interview ndenge batu bakoloba moto na moto apesi ya vie na ye par rapport ya maître wana ba musu ba bi passer Mangwanga saza innocent ba musu ba lobi ndenge ba yebele penda akoya ko boma te po ya lobaki ezaki mwasi na yazo ki makangu na kombo ya capitaine soki major yenda bomaki mais totika mno bolanda kuna mateba ndenge réaction mo ndenge baleli koyoka suliwa ya mwana moko quelques interviews ya ba proche ba membre ya famille pe ba proche ya famille Mangwanga sa balobaki et puis to bozongi bongo na sima après na sima toyo ka woma komisi ngona oba kangi pasteur asali nini o abumi batanda ko na toya boleze ila tota mama mimi na hôpital na bana kan ko kono mama ayo ba yeko kota side doc mama ko side doc basaki tu kwa mchupe bimaki libanda basali ko zuki samo basali tu na
Quand on va ici, maman, à 16h et dimanche, après, tu as moi, non, je suis la bête. Tu as bien assis au Congo, tu as zélié, il est à côté de cette dot, tu as zélié, tu n'es pas bimé, tu as zomona. On va aller à bimé, moi, la paix, c'est bonjour, bonjour, à côté sur les bandes, à côté de la salle à l'année. À côté, c'est ce qu'on maman, il n'est pas maman. Quand tu as maman, ma mère, maman a mis, côté sur hier, mon ça, toi, là, mon côté, ça pour faire qu'il casse sur place. Et c'est quand même, passer la question. Et comment est-ce que a poignardé Nabana? To éviter pour nama loba ya moko wa za bien to solo ni loba lobi aya ka soka ye aya ka utama ke na nda fa bana kufinga bangwa bana kutubana bango bili koza na kusala bile lutumo yotika le solo ikotika le solo yango pa ko kesi jale bien ezala ki likambo za ki to éviter de kwa mama za ka soka mama so mama kufa kite mutako lu bango mama tozelaki mpe oyo akufi na butu ya lelo ntango mosuku baba koloba mpo ye mpe azalaki bien tozelaki aloba me ye mpe tozwi ntango te akufi nde tozelaki na oyo mpe oyo toza na ye kuna so moye mpe batunetuna ebelebele te mpo mosuku okomprendre kezinaakufi ye sikoyo mutaka beta so lisoka malamu soki abemi nde tokoyeba te ebandaki ndeni mpo bato bazalaki kuna azalaki bawa tous ton maman loba te ke la menace pas mobali to bana baluka batonte balobe lobo te mama tika koloba te wa mama bana bote ebitele kana basonaka ezaka na bana moto bazalaki na ntango te bakoyeba te kaka bana ngo mpa bomi kuta bakwana sikoyo bana ya bakotisosolo malamu esiko bana oyo bakufi baza combien oyo bakufi baza mibale na mama lokola misato na mama moko atikali kuna mpe mpe tozozela soki c'est dans moi c'est passé journée samedi na retour samedi na retour à 23h et 23h à minuit mwana moko akufi dimanche na 20h mama akufi lundi na 22h toloba lelo na 2h mwana moko akufi totikali na moko na hôpital l'état sali pour la maman pour les très atroces comme l'état de droit mais maman quand tu me réponse notée l'état est utile tranché déjà pour 20 ans de prison la pasteur Mangwanga ça te éviter il fallait l'été zelana no bato bazaki na hôpital monde problème sous 20 ans za mukepo moko mso bakisami akufi lisusu tozo wa ki l'état donc tant makambo yesa biso tozana kuna tozo bundana na oyo na wa akufi biso na 2h wana tozobundana ke batransfere biso na mama ye moto tozalaki na kaka toluka siko ambulance mpo tokende mama ye na ba 18h wana siko ya poto makambo ezalaka poto toyei kaka ke oyo te bakati soki 20 ans siko oyo akufi siko na 2h wana bakobakisela ye paster mokonde oyo atikali kuna mpe toyebi te ekozala nini fale bazela nyonso soki bakosila nyonso konsiko bayeba nini bakokatela ye po 20 ans na 3 personnes bangambe ndenge wana 20 ans eza moki merci mingi mama merci mama nga naza temo te nga nafutelaka nde na lopango événement oyo eleki tomona ngo na bafilme ezala bamise ancienne nde tokomomona ngo na life boye eleki na biso nyonso mpona nga na nga na déclaré boye na leta oyo ya biso ifallait pas bakata nano parce que bamosusu baza na hôpital na bayoki te te si toyei kokufela mosusu toyebi te siko leta ngo akosala nini akobakisele bambula to akoya koloba lisuni na fami ifallait pas mais toza na état de droit banzaki soki ezali sera mobutu événement ndenge esami boye bakoka mpe na koboma ye en live mais gouvernement na biso na leta oyo biso tozo na nguma toyebi te même ndenge batie na prison efuti famille nini efuti famille eloko te nde mpasi oyo toza na ngai merci mama Bon, vraiment, koyebela les fonds, il y a problème.
c'est un peu difficile parce que c'est un problème familial qui se passe dans leur foyer. Mais il que koyo kande makamundenge leka kandenge banda koleka. Donc le pasteur en avait déjà assez. Yarota lazara musala nzambe musala na côté ya oezali mabe pozonga na malamu. Mais comment on a ndenge moi c'est na banda ko tamboleza ki bien te. Ozomona ndenge toka kutu ba soupçon et paraîtrait que pasteur asala mukade soki 2 fois en hôpital ba beta e mabe na sangana a na kazop ala muka kuna na kazop bon non sona bo beta e po anini wana zali papa na bino bana mama na bino adu bino na bomo na boko la bino banda ku banini ba bien ba kamno surtout bon soki mama ayaki na bana na ye sikoyo bana ba komi ko mama komi ko déconner bana ba couvrir papa quand même mazomo nazo produit quand même ba conseil banini mais tema ba ke motema moteza na libende te omoni ta mota décidera ka sa mabe e banaka te seul nzambe ka ye moka mutayebi papa mais tu vois que parce que on savi bande ko beta ye bande ko sala mabe mingi omonaki la seule moyen à venger ezaki ko bomata ko basaki mabango nyonso ko bomba 3 personnes mama obi ta okande yaka etinda mutu na ba moyen nyonso tu omoni ya soda kutu ndazana kutu sa kutu mwasi ne kutu oboba yoki mwaza soda ta mana mandukit tobi masole bela ba soda na ndako penda soda penda ke mwasi ne penda beke mwasi penda zaka pa mabe soda ba zupe munduki penda ba ye mo peso motema makasi te azupe munduki so motema makasi akoiko komi boma ye moko so motema makasi te akoiko linga ba zwa ba kena pe akolobela yango pe moni ba maître ne za ba maître moko circonstanciel ozomona osalengo na ba circonstance moko boye o lobo ti motema e baby yo ozo comprendre et baby yo tala pa que non batu salisaka batu yo lesaka batu salaka bu sala bango ba c'est bon banini bango soko baranda ko ba mauvais service et suka seconde mais babi pasteur na mwasi vraiment o bazaki nda moko ba ko kabwana ndari ko lindasko na mama bano ya bomi mana dini bon là moi je connais pas bien le problème mais le pasteur avec comme sa femme c'est pas un pasteur qui priait chez Coutinho tu vois il s'est avéré que ndenge toyoki que pasteur Coutinho boya qui a bala moi parce que soit disant que moi soit zaki domestique na église obika ndenge za la caractère ba pasteur bazali bo yo soko serva ba pasteur na ndenge bien pasteur ba bien te o lemsu moi yo na ko lemsu ko joye lemsu na ndako pe pana azala pana de azada mutu mavana kata mate ya makamno surtout dossier ka ozala une bonne femme nzoka nde azaki na ye mais koyi ala tene pour sa meme siko na koya na ndako olami vanisa pe kimia na ndako ayibike na ndiza ndako ya libala batambola na bosolo na vérité na bolingo nyonso to pa na nini obali quand même mosaleli ya nzambe foninga pe bonora pe nzambe na ndako na bino mais si ya maintenant des histoires maintenant bizarroïdes mais qui se passe dans la maison au moins que kopesa pe ndako pe bien te komia ba malchance na ndako banini ozomona bien te yango ozomona jour wana penza bon soit disant ndenge to okaki que la femme avait découché pendant 2 jours. En rentrant à la maison maintenant, le mec a essayé de dire maman, où es-tu été pendant tous ces 2 jours? Il est ma bé. Allez, le gars va guérir, va misser le biloko, banini, il est pesé comme monter ma paix et souki paix. Il est monté ma paix et souki. Azaki ben ambelina ndoko melaso miliki na ye, ban esklene ban amonika ke no o penda bo ma bé kara donc to sila na kaka. Ozomona yango ozomona tango muta decidaka ezala seul nzambe muta yebaka. Ozomona. Maman, tu vois, batuku de lupango kudu na lupango comme tel bazagate à part ba maman batekaka na lupango ezali lupango ba masa na stokola na e banoso ba na poto atikala ka ye moko ye pa ne mobile abimaka na e ba kolondo mo ba ba vanda ka munene ba muninga vanda ne na sima ba locataire ba kolo lupango banoso bakenda poto batikaka ka kamara na ngai moko ye mutavanda kana mwana bango ye peso makameza bia okena e poto ozomona bango tabaye kokota na ndako munene bon attention makamele kana kata ndako yoza kuno yo kota makama foya batundeni bon lemso pe go lemso pe opekisa pe ulemba ozo comprendre bon lemso bindenge lekaka na pe camarade na pas ala ki pété
C'était vers 22h, non? Là, le marché c'était déjà fermé, à part Bataba dépôt, moi. Bon, tant on. Tout le monde il était déjà, papa 20 ans, mais toujours continuer à mort, réseau est-ce que Kati on va vanter? Bon, Kolobe la justice, comme tel, c'est un peu difficile pour Ngana Loba. Bah, on monde ba ima comme na bonde ni bakate laka parce que ça accident moko un peu circonstanciel, on comprend il y a ça ba défense so même ba tineta ba inspecteur en terrain ba doit même ba fait moko penza réel, vous comprenez. Bon, on a robana libosona na basina. Tu vois les femmes hein? Les femmes sont trop bizarres. Tinzamba sala mokili moi ça utena opanza mobali. Tinzamba bimisake na mokili, c'est écrit basola gena nzambe mutu ayebite. Mais botokolo ba nzamba nzamba bolingo jamais pas tinda pe moi sipe na mokili pa sala rapi mobali pe mabete. Nzamba tinda ki moi na mokili yo po na moi ça sali sande mobali. Mais ça te que yo moi so yo kande ko mobali, tu comprends? Bon, ils ont quand même comme sous mobile à mon que nous en a mabé. Mbala mekolo bana mama. O mukila ngo to no mabé na mabé bo. To kinda ganda ko nzambe to kenda no nzambete. Maman. Siko o ikomele siko. O kufina o dejo keya. Mais le pasteur en question a rotikane na prison. Vous comprenez, hein? A rotikane na prison ti ndengeni. Pe le lobby pe même attendre ba katele 20 a ko kibina pe ko bimana mais vous kei déjà. Vous comprenez? Yango na ko loba penda bo. Na mibali pe soki likamo ezali te ke ya kotomboka mbala moko o se faire justice te mais mama kama na boko l'état ye moko ayebandeni ya kokata parce que l'état ayaka na ye na sima ya mabese salami tango mabene salami l'état soki otala soki nana ngo asalaki mabende l'état okanga okompa lokola ye tema ke kande lekaki avec une maîtrise moi au sala so très mais agité a saleli kaka o motema netindeki a salama na o senga na l'état na biso bon ya za l'état bon yimo bindeni akokata azala na parti prité ata la pe ba fait circonstanciel ndenge pe lekelaki pona ba pe ko katela ba on likamba na mais biso tout ana mawa parce que tuer quelqu'un ce n'est pas bon. Vous comprenez, hein? Même devant Dieu, devant l'État, ils ont bien été. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote maman. Oui, papa, zali moko pendo yebi famille mangwanga sa malamu. Likambo a passé l'équipe penza pasteur mangwanga sa a chubi mwasi na mbeli bana mwasi na mi balé na leka mwasi na lelo mwana mususu akufaki abimoko mususu akufi mekana koloba na histoire oyo yebi famille wana malamu. Bon, zali bako yebana ya ndenge très profond te onga na yebi oyo obaza na matonge. Na yebi moko papa avanga na yebi na papa, na yebi pe maman Nadine, na yebi Merveille, na yebi Hermine, na yebi pe na bana ya papa ya pasteur ya mbali na ya mwasi na bande musu baza kuna na mama na kata lupango kuna. Mais esani nga passe mingi na ko ka ka oyo le samedi. Pour le samedi, tu as dit que Hermine a payé 4000 francs na tigala inango ya frites ya ma merveille. Pour ma merveille na siroma pe comment peut soleil. Mais bon, zelanga na poko na koya kuna na tigala bino 4000 francs na bino. Comme ça on peut sanga pyjama moko o ngako somba, client moko za na posa na ngona zwana tekelango. Nde nazo chuta okende kuna te. Nga la mesana ida na famille wana zako fana mingi na merveille na Hermine na Manadi na terrasse ne isa awa na si pozo cabine nini vista zako vanda na terrasse ne na ma frites ma bière moko ko solo la kitoko makamu kitoko na mama pe toujours za ni pe wana to ko 22h coupe de feu bakangi biloko mama ke de na vanga na kina ju Hermine na merveille na kina tiki bango ninoka o samedi papa ache bango bambeli abomi merveille sur place mama zimbeli na libumu abende michopo o na DEP lisusu na mwana pe azuma tech na loko mais na pona makambo oyo o papa chembeli na chembeli te na kamwe papa mango tasha donc courage wana oyo azuana na ebité courage ni ya kozwa wana mama ngana koyeba ndenge ni mama na ngai essa nga kutu passe na mutema po papa na ebité ya kozwa courage aka tuba 4 personnes be 5 personnes mbeli ya bazango wapi pona yozo mona pasteur bango sa za innocent te mama wana makamani za makamani za mbeli eta sala musala na ye ngana ota c'est le comportement nde tuza kozana bango ebi kaka
alobi famille bande kobeta ye mana dina komena ba makango ebele makambo kilikili yango akoki te acede. Bon non yoka wana eza vie privée na bango nakokota na source na bango te nana otaka lolenge neti oza tokutani ya da famille mutu na mutu ekolo na ekolo tokutani tosanga tokomba bato moko mais oke okobeta ye o mama na dini ba makangu bani bonga tia mona mama na dini na likango te mo banzela na kendaka na yebi te mais tozokutana na mama awa na staff mwana na ye merveille pas soit na ndaku esili o ba vie privée na ye jamais nakola tena za sentinelle la mama na landaka ye na tala te o vie ya papa na landa non na tokutani ka bande ko na boni bonjour bonsoir boni bana na ndaku bien mais na kamwe neti leo na tongo na ka suke ke DOP akei 3 personnes dans la famille moko 3 on est bakati la ki papa na mama sa ki 20 ans de prison bakati la ki ko na bana wa bomaki mama na bwana wa kufile lo bakati la mondenge kasi l'état za na makambo yango l'état mto sa musala na ye état de droit sa musala na mama ce qui peut pas bomi za menda ye ce qui pas bomi te za menda ye moni ni fele zawana nzambe pe azawana paradis pe zawana soki awangani etalier soki za ya solo etalier soki pe za ya lokuta etalier soki pe mutu wa mokili musu alati eloko elo ya mabe ayo kota na kata libota na bomi famille abato etalier depuis vous en a quartier beaucoup raté que ba problème ba swana ki beaucoup ba nunu te pour ça bon ernyos terrasse mais biso to musika na terrasse ezani soto comme 20h tu na fa na mama mukena election moi na calcula 2 heures de temps couvre-feu ali mamo bakangi na tiki ba mwana zongi moni mais bamba musika kuna na mateba nga ana chikapa a so makambo ile kuna ndako ngana oyeba so tezuri kele ngako to bamba oyeba non c'est nga pasha mutema papa za mutu ayebani ngakata to baka monde entier conseil ni opesa bato bona conseil nga na opesa na mibalo ba mingi bon mama omoni bolingo sele ko mususu je comprends ezala mutu alingi mwasi ne au fond du cœur ato pekise ndenge nini akoyoka ote vume akenda vivre amona mwasi ko linga po linge mingi ya mo keta mutu akomona nanga abimizoba nanga nakange singa na kingo ne pesa ko monela mobali mais mobali mususu yeba kanga mutema biso ba to za to na ba déception après moi ça 0 mètre na za déception na ba souter et c'est un troublé dans cette cérémonie mais ce qu'on a jusqu'au maîtrise on se maîtriser merci conseil gratuit moi bande ko pe basi pe boye baso mobali alingi tinga mana mobali moko tu peux mobali zaka na moi sur moko ba gauche droite na wate conseil gratuit moi merci oui papa lelo peza toza na mateba pona kolobela likambo oyo ya pasteur Mangwangasa abomi mwasi bana mwasi na mibale achuba mbeli na leki ya mwasi na ye mikano kolobela biso atako bakatele 20 ans de prison mwana moko msu de gracieux akufi lelo na bandi histoire ana oyambaki mondeni komona pasteur Mangwangasa abomi batatako ya asambi akowanga na bia za innocent bapeka likaka na avenir côté ya te bobongo la tema ye moko pasteur lelo nini etindi epe ya chuba je crois que likambo oboye etamboli kisasa mobimba Congo mobimba bandeko pe ya poto nyonso surtout balandi événement de kisasa parce que les apesa na habitude na biso te ba makambo boye la biso ce qui est un peu compliqué ezali sous mosali ya nzambe donc moi je crois que il faut retraiter makambo avec beaucoup de lucidité. Vous comprenez, c'est pour traiter autant les malamu penza parce que mutu mosali ya nzambe akoma na niveau à commettre crime ya modèle oyo. En tout cas tous na ba réserve nano ya condamner directement. Nazo senga pe na bato ya justice, bazuzi, ba magistrat, bato na nyonso surtout ba kende na dossier mbangu te. Ezali likambo ko talisa penza malamu. Akoma abomi bango na nini? Mbeli kaka moko na masasi na lichette. En tout cas, moi personnellement, naza ba réserve mingi penza ya kokota ko incriminer pasteur Moussala Nzambe mbala moko boyeke non effectivement abomaki mwasi na leki ya mwasi na bana non j'ai beaucoup de réserves. Circonstances oyo makambo yo leki en tout cas zaki bango moko mutazaki wana zaki te. Peut-être Nzambe pe ya okita te po aya kolobela biso. Besoin siko likambo yako examiner. Ba service ya enquête spécialisé na ba domaine wana bazali
service scientifique spécialisé dans le domaine de l'activité de crime bazali. En tout cas, l'État, il faut mettre des moyens nyonso pour élucider que ça la enquête pour aboutir à un souka. Total sikoyo. Za malamu te, état de droit tozo luka yango wana te. Likambo ba kenga na vitesse ya ko komati ko criminel mutu te. Non, eza bongo te. D'abord sur le plan psychologique, mutu na kosamba ndenge nini. Abo mwasi na ya kufi, bana ne ba kufi, bande ko entourage na ye, ceux qui ne découvrent mwasi na ya kufi, botelemi siko devoir ba juge akosamba nini. Il est abattu sur le plan psychologique, sur le plan mental. Il est vraiment na habité sur na bandenge nini, akosamba nini, akoloba nini. Mutu wana esengela ki kotika ye nanu na moment moko bien ko kende même na ba hôpital, ko soigner ye nanu, ko assister ye. Ozoma azongi na ba état mental normal. Dans ce moment-là, à se présenter maintenant devant les juges. Vous comprenez? À dégager moi quelque chose. Mais au Kenya précipitamment, je crois que décision basée les anormalités. Les anormalités, boutique le temps de se défendre. Donc, évidemment, non seulement Banzouzi, Nagolinga Boye, Basali Nzambe, Nyon, Soazan Katia Mboka Oyo. Oyo Bazé Bareno et Makasi, va s'impliquer dans les Camboy. Va s'impliquer vraiment, va l'anda dossier jusqu'au bout. Parce que ceux qui réellement y Moutabouma, c'est les bongos à salir des bangos. Vous comprenez? Mais ceux qui les ont payés, va défendre quand même. Ah, oui, évidemment, nous sommes et engagé. Parce que c'est lui qui a assisté. C'est-à-dire, au même moment, au sein de la crime, il y a 3-4 personnes au Mabango. Batongo pe baza ba mike ba ki maladie tu sais à moins peut-être ceux qui a drogué bango a paralysé ba on a drogue si ma sanini à commettre ba acte naé mais au cas contraire en tout cas mutuana moi personnellement naza ba réserve belé vraiment et belé même nazo même koboya que mutuaki ko sala crime à niveau wana ata ceux qui moi c'est yango zaki infidèle non eza expérience vision to tout monde ngo to yebiango OK no bomba te belé ndenge wana et puis mobali wana tango o bakutaki na moi ye azaki wana tango balobi ke mobali wana azaki wana mobile ya major na yazaki mais si que major na croisé ka les bras atiki mutu ça la acte ya ndengo wana et puis les majors nga si bazwa qui ba récupérer qui major azana bambongo na e azana ba relation na bon dans ce cas là c'est-à-dire tout le monde nini justice na biso za nini eza la poste justice na biso zo PZT c'est-à-dire major a comme un niveau ya ko influencer justice ou bien ko kima ko utiliser bambongo ou bien akimi donc moi personnellement na osenga basali ya nzambe na bato ya bonne foi na bato bazo raisonner bien en tout cas ndenge bakati likambo personnellement na boyango bakataka likambo bongo te il fallait qu'on soit temps ya ko soigner nanu mutu parce que ba o bakuveza o yaye ba proche o yaye pas si yenda za nango ko leka biso surtout il fallait qu'on garder quelque part qu'on sécuriser afandi ba soigner ye ba réconforter au moins il bazo si moi moral na ye en ce moment-là vous préparer normalement pour affronter ba juge mais na condition oyo je dis que état de droit autour prétendre que en tout cas, c'est une honte. Pour Nanga, vraiment, c'est une honte. Merci. En tout cas, vraiment une honte. Je suis désolé, vraiment désolé. Merci. Oui, Balanza Congo, l'Isanga télévision, Bouti Kolana Penza, Wanezaki Bongo, pasi, to illustré dans ma photo, Neng Boro Mona, Wanezade, on a maman la bango, on a merveille, Neng Bazaki, na se amo, Oyo Kasi, Boyo qui ba réaction bateau, Koko Nenga Zole, là vraiment inconsolable, comme on a, Kobungi sa moi, Nanaye. Bakoko nemi balepe moko na kombo ma mère minaza à l'agonie na kankokolo eza penda passe boki ba réaction ba ndenge ba leli dossier o mingi balobaki ba umeli penda ko ba umisi fallait ba tika no balande no ta une semaine batala bato bazaki malade total soki ba robika po basambisi passer mangwanga solo lenge o ba kenango et c'est pendant qui toroté vraiment bongo besa soit kalamu dossier ok na malamu te falo zela pizza bateau bazaki to ba na situation ya bateau bazaki décider ya kufilelo so avec ba condamné passer mangwanga c'est benga ba passer combien ba mbula boni un dossier na pena bokende longo mabe fa bo zana après une semaine nde boye ko sambisa solo moment bato mi ba ko meka ba ko lo ba meka ko revoir dossier côté la pendenge ya ko samba côté la ndenge ko lo bato ko ba te tondi manani te donc nzambe ka ndenge ayebi vraiment eloko ni nanya bomi penda bato wana so passer mango ça coupable nzamba sala soki pe aza coupable te to senkara nzambe mo ndenge ko sala merci père bolanda biso de partout ba condoléances na famille mangwanga sa mobimba courage
na bana Kasavubu na yebi ke Kasavubu bakolela bandeko na bango matonge bakolela parce que bayeba na kipenza makasi. Merci pena la bienvenue mandaki sont partout dans le monde entier. Merci na sponsor officiel JBB Papa Société depuis États-Unis, mon partenaire Victor Capesa depuis Allemagne peut topese ba condoléances pour akufi pesa pe famille proche na ye David Olito un tonton doux de caractère na pesio bambote la bienvenue mandaki sont partout dans le monde entier. Ngam no soki nzamba zongi te tokutani na mikrozali ko.